Omoni, tant aux kokaté. Peut-être que tu as qui m'a à 20h ou 21h auquel tu es poids. Au Timbokali, libre. Sogazoga Sony, le Kima na ye, étalier. Biso tozali kotangisa bana. Bana batanga 9 mois. Durant ces 9 mois, il y a 3 trimestres. Bana besoin ko 4 classes dans trimestre moko. Et vous êtes obligé impérativement de la bana wana ba point ba mat. Alors que moi na si programme te. Moi no ya mati na classe suivante. Avenir na ye kozala nini. Or un jour passe, des années avancent. Tozwaka salaire te, je vous le dis. À l'heure qu'il est, je suis NI. Des années. Promesse par promesse. Promesse par promesse. Après ça, salaire te. Salaire te, comme on a payé te. Olaninga, mais matama wana yebiye te. Na iba matama. Biso tozali kotangisa bana. Bana batanga 9 mois. Durant ces 9 mois, il y a 3 trimestres. Bana besoin ko 4 classes dans trimestre moko. Et vous êtes obligé impérativement de la bana wana ba point ba mat. Alors que moi na si programme te. Moi no ya mati na classe suivante. Avenir na ye kozala nini. Or un jour passe, des années avancent. Matière salinini et tikali. Monsieur Chilombo, natanga ki na bande kunaye na Ista, na zamwa na mshetumen. Na Ista, année 89. Biso to bunda ki na bolozi. Tozi bolozi na makolo. Banda Gombe. Tina Ista. Ba premier étudiant oyo batumba ka ba garde civile. C'est ma promotion na 89. Ezaki promotion na biso. Totenga ki na bande kwa Chilombo. Je m'en souviens encore quand ya bande ko na bango professeur assistant na Ista Chilombo. Azaki pe mener contre Mobutu. Tozalaki na préparatoire moko 2. Mais lelo iboye bande ko na bezo ko pesa conseil te. Makambo bango basalaki. Ndeko na bango sikoya azokoloba nini conseil ni bazoko pesa ye yo professeur assistant Chilombo kuna na Ista sikoya conseil ni azoko pesa na omona yo Chilombo tango azoko minimiser be étudiant tango azoko minimiser base ya république tozali tellement na kanda na susi bana esika bayekola bana bakomi kolakisa bango kaka ba danse et pona ngai monsieur Chilombo atika ko s'échapper toyebi ke azana mbongo te mbongo ye azana ngo pona ba Rwandais mais non pour la population congolaise azo mbongo wana zokende kopesa ba Rwandais ayo kopesa biso ba enseignant ayo kopesa biso ba enseignant de former éducation. Monsieur Chilombo, il est devenu le premier ennemi de l'éducation en RDC. Alors nous sommes contre lui. Il y a ce qui a bâti l'alphabet, il y a enseignant. Pendant qu'ils sont négligés, il y a enseignant. Tozwaka salaire, je vous le dis. À l'heure qu'il est, je suis NI. Des années. Promesse par promesse. Promesse par promesse. Après ça, le salaire est azoko s'échapper na ba coronavirus. Merci tango kotunanga motuna wana naza vraiment nesengo koyoka kombo ya un monsieur comme Katumbi et un monsieur comme Jean-Pierre Bemba ba oyo wapi lobi balaki na sima ya peuple oyo tobengaki bango ba menteur ba se camoufler na sima ya peuple et lelo bakei na ngambo ya Kabila kokende ko sala coalition o babengi na kombo opposition républicaine bakenda ki na union sacrée oui bakendela ki ba poste
plan ya Katumbi na Bemba c'était quoi? Lokola koto ba moni que président Eli Amati, il fallait qu'il balinga boule ya ko déstabiliser Fayulu, ba faire effacer combo ya Fayulu et Kitanase. Et babosani que no ko sala mutu pour ko kitasu su mutu lobi eza difficile. Fayulu Amati ali aigle. Bali na droite pe bali na compétence moko ta ko kita Fayulu parce que si on voit Fayulu, on compte sur Fayulu, on voit déjà la population congolaise. Fayulu égale le peuple congolais. Et tango bakay ba continue na union bosoto. Mais bino moko bomoni théâtre e koleka kuna ou les bakende ko répondre bakende ko mettre ba solution ba prise de solution ya peuple congolais bakay ko imposer Tshilombo ba ça ba réforme oyo ya loi électorale pour que bango bazala ba bénéficiaire en 2023 soit disant Katumbi à la candidat Bemba soutenir yé yango no moni bakay ba suki wana te ba ko présenter Tshilombo cahier de charge bako ebise biso tolingi primati tolingi boye mais kasi na innocalité otokoyoka innocapé moto ali majorité ezali FCC comment est-ce que yo Katumbi na Bemba bali minorité bapesa bino primati bapesa bino ensemble te yango moni Tshilombo na mayela ki bolole akoti na Jean-Marc Kabundi akende koyebisa Katumbi na Bemba kendenge boye oya lingi poste oya yela ki poste asima nzela kanga bisaka zonga abengani bango batikali bolumbu bali na eloko te message à kopesa na nation congolaise na peuple non lelo Katumbi na Bemba batikali mobulu wana bolumbu ngasukola kotuna yo monsieur les journalistes zonga kende kotuna mokebai oya bandaki ko ganga union sacrée pour les nations kende kotuna lisusu bolole ya Francis Kalombo tango alaki koloba biloba loba ko critiquer tata mokonzi ya mboka président Eli ako critiquer aigle ye Francis Kalombo soki ali mobali soki ali populaire akende lobi a poser ta candidature na président soki ba ko voter ata 10% de population ali bolole 62% c'est incomparable depuis l'histoire du Congo jusqu'à aujourd'hui c'est Martin Fayulu a juste 62%. Yo kotengelanga candidat na lokola Kabila o alaki mwana bitinda to mona yena sabato monene Tshilombo o yena veste ko zeba tango akolia biloko kuna epa ya Fayulu fufa malila ko kene ko senga na rassemblement boyebaki yango te lelo oyo ndeko il faut que tunanga motuna esengo que peuple a bénéficié nini na union poubelle que peuple lelo aza wapi mboka eza wapi on tue nos frères congolais à l'est du pays nous et jour mais aujourd'hui biso to la Fachi Béton Fachi Kombo pendant que les combattants sont là na CNCT tiki no lelo ba combattants ba yebi te ke ba la na pouvoir ki no lelo ba combattants ba yebi kaka keno to ali l'opposition to ko luka pouvoir lokola Tshisekedi ala saka bango pongia ba bébé Fayulu te Fayulu c'est quelqu'un un homme idéal Fayulu c'est la population c'est la souveraineté du peuple. Merci, mais il faut que pengle le comment tango ko benga lamuka ngana kaso ko benga lamuka Katumbi na Bemba. Il faut que benga que lamuka ya ba résistant. Tango to ko mona ba résistant to ko mona Fayulu na son excellence premier ministre Adolphe Muzito Fumupa. Mboka ndenge zokende papa na ngai. To koki ko betela bino lisusu te. Mboke panzani, mboke bebi, mboke kufi. Éducation abana chino a paralysé yango. Et il même compris boyoki eloko amotuya au peuple a CP nango esengo na bayiba diaspora na bayiba obaza na est na biso bayiba tozali awa place zoba ya Tshilombo ali to yoki cabinet politique comme intitulé to yoki yango tata mokontango ako expliquer abi cabinet ya combat. Ce cabinet c'est pour la souveraineté du peuple congolais, c'est mettre fin à la corruption, à la système dictatorial de M. Mobutu, de M. Kabila et M. Tshilombo. Yangwana toaline sengo ngana minute na corruption que toali ko préparer combat kende bisa Tshilombo na Kabundi na Kabuya ba oyo balinga na l'équipe bango na niveau Kabuya tangate Kabundi atangate yebisa bango ke asangisa banzinzi na bango asanzete wana ya 10e miri ba préparer combat na bango na biso na nzela tozo bimakala te oyoki bayiba diaspora longoni na bayi nyonso o babimaki lobi na aline sengo na ko sepela na moni keno toko bunda ensemble ba kolela ensemble na biso ba itozani na kati ya Congo et na yoki sembe kasi pona nini pe biso te ana kisasa na lobi bien que biso ba résistant solo otoko bunde tumbala le président Eli Aigle
toali kobima na nzela d'ici fin ya mois. Merci. Quand les Andénini, il y en a tout d'abord à l'époque, Babiloko Nyo c'est un Mboka Congo. Et ça qui est au côté. Tout d'abord, pouvoir, il y a contre Simbagate. Mobutu Tana, un père, et ça va député. Au référendum, on va voter, on va proposer président. Namnito, n'importe quel Kabila ici soyez 1 plus 4. Et ça bongo, en l'an 2018, donc voter président Eli Matefa, Fayulu Madidi. Abimate. Et repère c'est individu, on a yebi écoute tout à tamke. Même numéro na yebi été. Babimjo, Fatih Beto, Azama Soleri na ye. Olaninga. Puisque Beto est ninganaka, Mutunda ninganaka. So ningani bo te poser ba Congo bi non, Congo va souffrir. Yo Beton, Beton na sonnerie, aninganaka te. Union santé le bango c'est la deuxième grossesse. Non ninga joie. Tala, au moins union sacré, basa boy. Ozi plateforme ya ba tumususu. Kaka bato sala ba coalition la bango yo ko ça union sacré. Tete tila baka Katumbi tchawona muyizi Katumbi. Papa ataye moko. Katumbi muyibi. Bemba wana ndoki susu munene. Abamwa Congo saxophone. Na malembe zera malembe. Okotuna question aya okoya nango. Pona nga na fini mutu te. Na chope mutu te. Toke makambo ezana na nzela. Pona yo nangala mende musu afandi awo. So taba na kati ya Congo. Et toujours souffrir beto que le malam. École, ministre, soldat, infirmier abimana wapi n'école. Ba kange école. Baba de sala, ba wenjere sala, bote bo sala, ba paka juma. Souvent ba bimba ministre. Première question à liboso yangwana. Au moins ce qu'on passe au moins passe yé. Ba coffre fort wa ba ma tchelak tebo mate faluté. Candidat maléré bona ba maléré pe na bango ngana bi numéro 4 nga ata l'an 38 na sana ye wala ba lelo mais pona nga ata l'an 38 ozana na ye mais bo saléré te to koma kuna pe te olaninga mais matama wana yebi ye te na iba matama pose za boya. Même Yemoko, Sogi Fati Béton. Bakena Genève. Non, c'est ça le Yoganan. Yemoko le Waboui. Abi, Yayo, les chemins du Congo. Matefa, Yo, qu'elle a retiré Sinati Nayo. Tout d'abord, Kamere. Oui, c'est ça. Moutal Anzambe na ngai mboko vraiment passe makasi bakor donc souffrance n'est vraiment quand encore papa nanga mboko préfère bakor osa bakona kabilo longwe okena kamera bakor. Oh, on na casse na RCC d'accord. Toko vivre ndenge ni partage à gâteau bakena ozwa. Papa nana bazimbongo nyonso ti ya gâteau bazwaki ekoki bango mais batika biso librement matin falo me mboka liboso. Tobona biso ba problème. Moi to bunda bitumba ezate bitumba biso za nabi. Après baye biso pour la problème biso tuan tilao. Yepse tilombo boy. Omoni tango ozoko te. Peut-être mutumso akimanga na ye na 20h ou 21h kelo tchepwa. Otiki mboka libre soka zoka soni yokokima na ye etalie mais yebaka azongisa coalition bana Kabila baza mariage mo ngana bunda na bango ata bache mulongo
nga matin va koma tini États-Unis kana sena mulaibu to koma kuna atala butu atala lope mais oh les sont des salariés papa Sugwana merci mais keba caméra zawap oh état de droit caméra zawap siko akoma na France état de droit eloko ambaza na mba nalanda yo vraiment pour la politique na biso nakoyebisa yo boye papa na kata Congo lisusu toza na politique te tangu Martin Fayulu alobaki ke toza na crise politique na kati ya mboka oyo nakanisi te na gouvernement na bino oyo bozobenga ya Fati na bino ngai kutu nayebi ete namonaka ye kutu te gouvernement wana elobaki ke Martin Fayulu soki amoni ke crise ezali na kati ya mboka oyo ye lokola aza député akende kopesa motion na ye na assemblée mais lelo nazokamwa les mêmes positions oyo Martin Fayulu alobelaki oyo bozobenga ke Fati bon comme atangaki te akomprenaka makambo na retard atangaki te azwaki 4% na 4e primaire ekokima na ye libela na kati ya classe mais nakoyebisa yo boye ya solo ayebaka na ye makambo te lelo Martin Fayulu ayebisi ye toza na crise politique ye aboyaki ke aleka na parlement ye lelo ake koloba ke crise politique ezali asangisa bapoliticien etala bozoba na ye mpo nga nayebisa yo ke atangaki te azali mpe mwe azobenga ke nazosangisa bapoliticien azoyamba moto lokola esobe moto ya théâtre nayebi te esobe aza na badepute boni et puis asalaka politique yango na esika nini esobe un théâtral moto azosalaka théâtre na ye na kati ya nani ya politique nayebi te akenda kobenga ye bakutana mpo apesa ye ide nini ake kobenga basi apaka juma papa biloko oyo toomona na Congo oyo banda tobotama esalama te mpe ezalaka te oyo toye komona oyo ezali zoba kutu bazoba te nakomona donc aza mabele ya zoba ya mabele po président ya vie ya bato akosala babiloko oyo ye azosala te akosala biloko wana te biso tozoko koatendre ke no Congo ebima na libulu oyo toza nango mais azokotisa biso lisusu na libulu ya molai donc oyo kutu Kabila asalaki au moins na vie na ngai na Kabila na ye au moins batika Kabila baboma Félix po makambo Félix azosalela biso ezosimba te nga naza rédacteur classe basi bakangi ebele ya mikolo mbula wana nyonso mwana kokoyeba posa paipai na français te na Kisasa bana batangisa bana bakokoyeba kaka orange, ça c'est l'orange, ça c'est l'ananas, ça c'est l'avocat. Poso nango na français comme ezalaka te. Où est les enseignants aujourd'hui? Naoki kana po lobi na keneki na bimaki na yaki koteka lobi na yaki kotelema wa te tango na ye po ezalaki yenga koko tala ne basali ngai na vani na kiti libosa lopango na mwana ba policier ba ye na mwana mwasi moko bazali misato yo lero yo président pesa ki ordre président ngo wapi qui l'a voté nani a voté na Congo koko mbolu ba kotika la kozalaka Congolais ata mokolo te 1482 quand la descendance de Dieu au chaos on n'a pas proclamé les empires. Toutes les Tini n'est pas le Congolais aujourd'hui, j'ai dit. Naboyi bango dazoboya bango koko na Genève, baké na Genève, n'était pas le Congo. Baya awa, kaka bango moko, tala dans le lenga école wana tokoko ndima bango lo lengeni. Yaya, na kolobe belete na ebisinde ye aza Fati Beto, Kabila aza maso. Yende atikela biso Congo ezala ya biso molu ba akoko za la Congolais teti na kokufa yoka 1482 à 885 l'installation des berges au Congo bango bazala ki wapi babunisa ki ngongolo tete batetela babunaki na baluba bawela keni soki azala ki Congolais bawela kanini eloko ni yo tunela ngana lo Fati wana matama minene na kofinga yete eza nzoto nza masalaki azama kilama ko azanza mende asalaki mokili. Mais il y a tous ces normes, il y a gagné l'élection. Président Nabiso Madidi, numéro 4 des nations, tout est peuple, il y a 4 couleurs. Tous les 4 couleurs, il y a peut-être numéro 4, Martin Madidi. Est-ce qu'il y a Aninganak? Est-ce que Libende? Est-ce que Ninganak? Il faut tomber là, on peut Ningana. Pour moi, Libende, est-ce que Ninganaka? Exact. Enseignement, bas réseau sala, hôtel, bazo mela, bazo kota. Allez.
wenze bazote église étude ya ba d'éducation lelo moi de tourner mbisi balama na français tourner langa nano bana kisasa mbisi balama na français ba bien komoni quel enseignement ministre yango bazo na ba konga ngo yebisa ye atika lolendo kolia ka mbongo bato ba peuple atika soki azoko kate nous sommes les rédacteurs nous serions les écrivains un jour pendant ni bakoko kabisa ska tozate tozela madidi aya ingeta mabela vuluski mbango na sukiwa